cas na ebinze mbonete ah ebinze mbonete ibrato aruta na light music lelo atoko mi vila nova mais aruta na light na ndenge mabete na ebeta nzembo ni mokote motema ya moto yetsanga bolingo ekozika moto mpembeni ya diabulu to bolingo ezali komane manzambe kailove atina biso tolingana sando bikezeli ya contre-maître ezalaka te contre-maître ezali bana oyo bakimaka classe au cours esilaka bien te contre-maître ozo contre-maître c'est kokimi classe okimi cours bolingo katsanga nanko olalisi yanga butima mulili butokoma elastique ntongo ezotana te ngana miso pungi te bapense simeyo musimeno songela munwe sekisa munwe songela moninga mama yakana kipo kolela nanga ekozala hymne national na mboka ya bamoure. Voilà quoi. Merci bana poto bana Congo Suisse mokili mobimba meka boyebi meka boyebaka toujours oza chaîne bolinga rapé bolinga ngomingi bamoto belé na président nga John Maître John Mobali ya mbinga motema mama Micheline ndeka na ba recherche boyebi meto mokela rabino toujours ba artiste oyo pe vraiment bazana gaz na mboka oyo lelo kaka na baki lelo fona mokela bino artiste moko ya Fabregas Maestro ya Villa Nova oyo boyebi abini sape mokili mobimba abeta ba na beka nga beta ba chasso bini kanga mais lelo toujours message sika po tobi okasa Fabregas ba mise belé ba kei de ba mise belé ba longo ba sali ba ya bango ba miso ba kepa ba tunsusu mais Fabregas Maestro pe alemite ko luka ba mise miso ya sika pe ba ye yo lelo na mbela bina artiste mo ba bini Arnold oya ye na Villa Nova dona yebite ngana bino le to découvrir ndeka na lobaka toujours mobali ya mbinga Maître John yimela na yo bino ba onyoso bolingaka chaîne oyo boyebi masola bien elenge ezalaka na Congo Suisse bamoto ebele sike joani bino partout na monde entier donc en tout cas ntango na abenge invité akota bomona bina artiste mpo na esi bino chaîne oyo nyonso ezali baactualité nyonso bolukaka ezali nyonso ezali lelo artiste wana akomi pa Fabregas mais parcours na ye eza mulaye aleki et pas ba leader rebelle mais lelo a se retrouver pas maestro de te découvrir ngana bino ensemble. Merci artiste Arnold. Bonjour papa. Bien, bonne santé. Ouais, t'es ah Arnold yebi na sali fort tout pour la monara yo pour tellement toi ba confinement yo yebi moga pena vraiment ba activité zate bo travail bo travailler te tala nous on a confinement boy vraiment balobi que il faut se protéger quoi, il faut rester à la maison pour protéger aussi les autres quoi. Donc tous en mandaku tala ka je me présente d'abord. Ça c'est Arnaud Ngoy de Villa Nova, le maestro Fabregas. Avant de commencer, je tiens à saluer mon président, mon boss maestro Fabregas, là où il est en Europe vraiment quoi. Donc là staff Mobimba, il y a Doudou Bessa, il y a Christian Decornet, c'était bien Picho, CGF Mboyolo. Donc pour bisous la Villa Nova, vraiment tu vas la encadrer quoi. Donc tu vas la vraiment encadrer quoi. Voilà quoi. Merci Binomo Bomoni à se présenter beaucoup de monde qui est dans le peut-être on a découvert Arnold. Oh ça Congo Suisse. To linga vérité. To yeba. O uti wapi? Ozokende wapi pour osuka wapi? Bon la uti wapi par rapport à Nyamusala. Bon par rapport à travail là yo pour wa mission. Ba mission to yebi que oh uti pas tel là qui pas tel ou uti bo uti so ngana libi là bon là vraiment te mais ba téléspectateur ba linga ba yeba Arnold a uti wapi azokende wapi pour osuka wapi. Pour lelo ozokumisa maestro Fabregas. Lobi to yote akome pa Robin Mondibo. Lobi kono to yote ke akome pa faire gola. Lobi kono yango na mina yeba outi ba yeba. Ba téléspectateur ba yeba ceux qui a outi wapi pour na minute to yobi que c'est pas Fabregas. Mais lobi to yora kaka un jour. Vraiment no dingoyi outi na kana ndaku ningi zala ka outi na ndaku outi na ba chorale outi na ba église
à travailler dans le quartier, à travailler dans le groupe Kosikibot international, champion limité. Tu travailles tu beti tu yimbi tu yekoli ba musique ndenge parcours ya mutu nyonso ezala kaka et tu travailles pour na artiste belé bon zo peta on découvrir yango kaka mais lelo siko to beta masolo ya Villa Nova, Villarreal, Villa Star, Maestro Fable vraiment a cette opportunité aux appelés na quoi. Je tiens encore une fois à remercier mon boss, mon leader, Maestro Fabregas, à permettre à cette opportunité aux vraiment pembeni pour biso mingi koyemba qui a déjà de luttes vécues. Je vais avec mon ami d'enfance. On s'est dit tout, on partage tout, alors j'ai dit tout. Partout qu'on y va, on vivrait bien comme deux jumelles. Elle est le principe d'amitié. Nous fréquentions les mêmes endroits, église, école, université. En plus, on a décroché nos diplômes au même moment. Tous les week-ends, on faisait nos achats au supermarché. Le soir, on se défoulait souvent au net club. Amis intimes, confidents, meilleurs amis à vie. Je donne absence dans l'orgone, dans la de m'habiller. Manquer les préfets, poignarder la palais d'or. Merci wana boyoki Arnaud Monsieur ya Fabregas ya Villa Nova. Lelo beaucoup misara poza wana. Arnaud olobi le monde ke outi na ba église. Yebo sambelaka. Oui, na sambelaka. So okoyo mela biso na nzembo mombo chasseur chrétien mombo depuis biso so sambelaka. Outi na ba église donc là un peu ça kaka. Bao nyonso baolanda yo na poto na mokili mobimba bayoka mpena te Arnaud pe auti na baeglise kandi alobi wana mwa chanson mwa bosala bango mpe bien ouais toyokaka ba losambo na ngai kolo ya nola ye na limite na ngai ekweya ye makambo epingwana ye nalonga ye Zambe na ngaye na longaye. Merci bana poto ndeka boyoka kande boyebi keno bolobaka mingi no banise basambelaka te mais bino mo boyoki oza Congo Suisse to découvrir nyonso et pas Arnaud. Arnaud, merci vraiment toujours bana poto bazolanda yo partout dans le monde bazolanda émission na lingi na ye ba vraiment Arnaud. Et là on nous a assuré que yo punza aux états Fabregas maestro. Ouais, nous, ils ont quoi ciré. Vraiment, parce que tous allés, quoi, ils ont un palais, ils ont un palais, ils ont un réputé, ils ont un réputé vraiment. Bisous, tous les bateaux, la ministre, Maestro Fabro, a Tchebiso, on a quatre usines de musique Afrique. Parce que Villa Nova, ils ont usine. Villa Nova, ils ont création d'artistes. Bisous, tous on a tout l'ambama. Et bateau, comprendre. La ministre, bateau, consommer un album cible. Bateau consommer un album cible et banzembo zawana ya makasi lokola ba la solganteka na la Fabrice Mola nanga mula silvana mayele mula bebela moto mula Fabrice komivana kizengi na beteli solo na libwandi manga kena linakaya ya solo le motema la sangantseka motema sie mesana na kolinga mola a mabele promettre ngai mogolo na gogofa ekola malai te soki na vivre sayo ndeka bozoyoka toyebi na biso mais Arnaud nayebi te depuis Villa Nova po ebele bana poto baolanda émission oyo bayokaka Arnaud Monsieur ya Fabregas mais nanu bayoka même na disque te nanu bayoka ata na vocal moko te nayebi te depuis Villa Nova osali combien des années ou bien combien de mois olumeli ou bien oza Monsieur ya sika na ba mission oyo banongo na Villa Nova yo aura placé ou bien ozalaki déjà la départ ya banira biso toza ba nouveau recrue oyo toza na kati ya usine ya musique ya Afrique et pas ya Maestro Fabregas azolamba biso ndenge balamba batutu oyo yebi wana
ndenge balakisa mokili bato tu oyo oyebi wana ndenge mpe kala mingi te na album Merci. Bientôt bokoyoka comprendre lisusu Maestro Fablo azali le maître de la musique africaine, bokoyoka babiso Arnold Ngoyi toza ebele quoi. Merci Arnold Ngoyi. Olobi album so ba confirmer ici mais bo album yesika. Oui, tozo banda ba travail nango kala mingi te bo comprendre moko na moko lisusu parce que toza na kati ya izine quoi Villa Nova. Est-ce que osasi Arnold na album où d'abord à Sika Fabregas a repris chance il y a chanson mobile to osaka kana vocal to bita pas bon déjà que non album ozoya ba repris ça nazana vocal ya retia ou 4-3 vocal ou bien nazana chanson mobile on a retia na album ozoya pour na yosiko Arnold Fabregas Maestro a pris chance ya ni album wana. Donc bon pour le moment na ebika ke na yemba quoi na ebika ke Maestro Fabregas a relaxé sous peuple congolais combien de fois à maître de la musique africaine combien de fois à sa créateur ya ba artiste na ebika na ebika na yemba bana Congo bana monde entier ba découvrir Arnold Ngoyi na yemba Maestro Fabregas yeba nini ya usalela joueur moko parce que il a pesa ani makambo ya na cœur ouvert na ba jeune ya za na vraiment na bolingo parce que ya za amour quoi ya za amour. Arnold Ngoyi est-ce que oza vraiment le Fabregas Maestro après ce chance ya koyemba chanson mbima oza déjà na ba niveau mbobi kete lelo soki na tsenze monanga et ko cartonner ne ba bina fele ba cartonner na ba Villa Nova ne ba mise ba 10 amanti ba cartonner yoza simple lelo Maestro après ce chance ya chanson mbimba. Est-ce que bana kim bana poto ba rolanda chanson na pe ko cartonner? Ouais avec orientation ya Maestro Fablo avec orientation à Maestro Fablo parce que avec Maestro Fablo c'est déjà du succès, c'est déjà de kosimba déjà wana kozada pembe na Maestro Fablo succès ya wana kosimba nyonso ya wana mambo nyonso ya wana donc avec orientation à Maestro Fablo donc parce que yaza muta mélodie yaza muta nzembo donc so zanaye opesa kama makambo donc na siri ke na opesa pe kama makambo. Bana Congo, Bana Angola, Brazzaville, Paris, partout dans le monde, sur le Congo, Suisse, Naïbi qui est Aza Arnold, première fois on a bien de monaïe, Aza Monsieur Fabregas. Pour redécouvrir ensemble la bino quand même la raboyi bina Congo Suisse, nous sommes normal. Arnold Ngoyi, na limina yeba, est-ce que vraiment au cours de biso lo ko mo ezaya yo moko mo chanson mo ezaya yo moko? Ok, on dit que nana 60 chansons na Arnold Kelo, so Maestro Fabregas a pesinga nzembo, a pesinga chasse, nana ba boko na ngai bele na obeta. Te mikolo na yemba kaka. Wapi ya bebe na ngai, sentiment na ngai, bebe na ngai. Na baki na nga balidote, na landaki na nga basentiment, na kutani lelo na Maestro Fabregas tika na batela ye lokola liki bebe na nga tika na lengela ye lokola maki esala bolingo semble balovango bajete mosika na yo na komakanya wa muke melelo sisi me baluka nef kadre me baluka kiti sose vandelinga na motema sinye mawana na yoyo mawana na ye na yemana Maestro Fablo mawana na yoyo na yebaki na nga baliderte na landaki na nga basentima na kutani lelo na Maestro pati bilele tika na batela ye lokola liki. Awa lelo ozokumisa Maestro, lelo ozokumisa Maestro, mais est-ce que oza sire okolongola Maestro souci azalaka na motema na ye po Maestro tinonga azalaka wana azala na souci ya bamisio bakenda aza mutu ok atala pinake te Villa Nova bandaka seki babenga ngo light music anda bamisicien moko yebi pinake te baoyo baza yanga bakenda lelo okolongola souci Fabregas
azalaka nango na ba mission ya bana linga na Villa Nova. Maestro Fabio na limite ke ana souci. Maestro Fabio na limite ke ana souci. Maestro Fabio ani na esengo. Maestro Fabio aza muto esengo ye azani na esengo parce que to beti album ya kitoko le cible mise en jour. Cible mise en jour ba nzembo ezana ya makasi lokola ba nzembo ezana makasi. Téléphone esili change pelaka te motema ya moto ezanga bolingo ekozika moto mpembeni ya diabulu ye po bolingo ezali komane manzambe kai love atina biso tolingana sande bikezeli yakre komaka te telefone ezangi change pelaka te motema ya moto ezanga bolingo Sandra yekozika moto mpembeni ya diabulu ye mpo bolingo ezali komane manzambe kai love yatina biso tolingana Sandra kaka ye mosusu te kaka ye Sandra mosusu te mama Olivier ndenge nune mesana kobotana mabele ndenge maboko na ngasi mesana na lipeka Sandra. Merci Arnaud dimega ndenge mesana kobotana mabele ndenge pe Fabregas Maestro azobimisa kaka ba pépinière ya sika. Lelo to découvrir na Arnaud alobi azamise ya Fabregas. Arnaud est-ce que na Villa Nova ndenge okuti be basien non? Oui, na kuti basien na kuti ba David Beckham, Patrick Beckham, na kuti ba chef na biso Lionel Messi, na kuti ba chef na biso Francis Yama, na kuti ba Kenny na Mbonda, na kuti Belé, na kuti ba Bransard, na kuti Belé, na kuti ba Bazebele ba 3 jours avion du boss, na kuti ba Sabalo. Merci. Okuti Belé vraiment ndenge lobi otangi ba komona bango. Arnaud na bango nyonso otangi na ba mission bazalo kola yo. Nani vraiment aye maroyo mo sentiments ngete maso na aye makole kanga ya il faut na sale fort na ko maneti ye bango tout ba mbara bien na yebi bien que bango nyonso ba mbara bien maintenant nous prenons envie ya bino bige lelo oyo na ye mbalo ye na oyo kuti na Villa Nova ngana via kaka Maestro Fabio la Villa Nova ngana via kaka le maître Maestro Fabio l'exemple à suivre ndé maizali onyo sutotika liwana to sala musala kitoko parce que tozora nyonso et pas Maestro Fabio quoi. Mais lelo na rapé na yebi yo biango peut-être ngana découvrir chez yo to yo za na boîte lelo et simbate Maestro Fabio et simbaka kutu banaka la yena Ibrator yo biango te bien ngote. Oui, bien beau. Bien ngote. Yo zo boya kokota le président na yo zo banga. Te Maestro Fabio simba tena Ibrator. Oui? Non. Oui. Maestro Fabio za maître. Ibrator za nani? Contre-maître. Non, contre-maître à la raté. Oh, mais bana poto bana Congo partout dans le monde bayebi ke Ibrator aza contre-maître. Contre-maître ils a la raté, contre-maître ezali bana o baki mara classe au cours ici la bien contre-maître, aux contre-maître. C'est que kimi classe ou kimi cours. C'est que yep nana azana akimi musique donc aza pena ayebi pifona musique te. Pour bana baki mara classe, eza bana baza maele to. Bana baki mara classe, eza bana bayebi na ki mara classe ya mafu. Yo be sekondo bi ke bana baki mara classe. C'est Ibrato bo tema ki mara ne contre-maître. Akima ne musique, c'est que ayebi le côté. Bon, biso vraiment tu vas monter quoi. Biso masolo ba tu vraiment tu beta raté. Biso attitude du monter. Biso vraiment masolo ba tu beta raté. Donc biso tout l'angane ba makambo na yemba parce que nazana Maestro Fabregas égale chant. Tout l'angane yemba na yemba ni visible. Non, quoi mais ça un problème te. Na cible ba cible nzemo zo ba visible bolingo. Katana nanko ola lisianga mutimamuli butoko melastique tongozota na te ngana miso pungite ba penser simeyo musimeno misapi mitano yo nzamakela. Merci Arnaud de bino bana Villa Nova bonela koyemba mais problème nous a aucune question là Arnaud bana poto
bana monde entier Kinshasa partout bayebi ke maestro Fabregas na minute oyo yena déplique ezopesa kutu te na minute oyo bayebi ke Fabregas maestro azalaka ami ya déplique na maison mère mais lelo ezosimba te yo yebi yango te te maestro Fabro aza mompe yaza mompe ye mambwana aza na ngote yala mompe yala biso bolingo yala biso kozala bien na bato na limité mambwana yaza na mais wana za na image o maestro Fabro alobaki non afutelaka déplique ningo moko boy ngana na image wana na ko l'action en paix mais depuis qu'il a fâché à zone c'est la moment il fallait pas aller dans la TV yo bien te ah vraiment moi en tout cas là bien te yo bien te ah bon tout à fait normal pour un nouveau yango bien te peut-être peut-être bon ça va na minute oyo à part maestro Fabregas na minute à part maestro Fabregas tozana ba bina filé ba 10 match ba Thierry Mugler babwaki babuloro nani penzi lorone kangi ba minicho toka élève du maître c'est bon mais élève du maître c'est bon vraiment quoi toka élève du maître et moi c'est bon quoi c'est au commissaire rapport à le bagage élève du maître au bout c'est contre maître pour contre maître yo bini nge o bana bakima ka classe à part ngai longola ngati tuna bato o bazaza na tout ba tambusa micro. Bon, bisayo, ils ont été babar tozoyo kabiso tout. Le temps passé ne revient plus bébé nanga. Maté nyonso nazala kiko pesa yo. Obwaka kiango na maye. Eko sala na pasibe mayesko na ngai. Merci on maka kapo ebike bino na bango beza même moral. Mais ça va. Pona di makake yo za no innocent na makamu noso. Arnaud Ngoy. Yembelanga kaka nzembo moko ya déplique Tumba Nuance Songela munwe sekisa munwe songela moninga mama yakano kipo kolela nanga ekozala hymne national na mboka ya bamure. Voilà quoi. Merci. Non silité Arnaud obio linga koyemba no lelo oyemba mona mission nga oyemba nana posa oyembelanga ele mombo ya contre maître oyebi ni en tout cas na hebi nzembonete nzembonete ibrato o aruta na light music lelo atokomi vila nova mais aruta na light na ndenga mabete na beta nzemboni mokote ata nzembo na mokote na yebi yango osasi na ninga yo yebi sanga nje ata partie ndam. Bon, bah poser à la journaliste question to bien. Et bon, il est parti dans matin non, pour ça l'assemblée te. Yo, oya Villa Nova, et ça la light music. Oyoka banzemo oyemba na Villa Nova. Te, banzemo oyembi na oyembi mo tango na Villa Nova. Oyembi moko na ninga mabete na yebi ata moko te. Ozasi, nazasi. So oyembi na kasinze moko o oyembi ayemba na Villa Nova. Oyemba na Villa Nova. Nazo côté jusqu'à 500 comme on a mis tes arrêts cardiaques. Au fini plein na liwana nga otie stop na vie na nga d'amour. Tu es si venu le gazagazement de vie na motema. Tomoti comme veut commencer à rita mavangu na dinda chubu. Ba fitol boyete poeza bolimwe. Voilà quoi. Merci. Bon, il y a des amats. Erazala est pas Fabregas maestro. Bango tuana ezaka ba formation ya maestro Fabro. Bango tuana ezaka qu'il faut maestro Fabro à se faire peine. Maestro Fabro ala kisa bango na mukili pour mukili comprendre bango. Ningepe boko découvrir pe biso Arnaud Ngoy tozoya lobby. Mais Arnaud Ngoy na yebi na ngai ndeka babiza match balongwa babina file balongwa ebele balongwa lelo yepe na yebi ko longwa na yo soki ka maestro Fabro apesho kaka chance ya des chasseurs moko yo mo au sentiment chasseur na kangi okomeluka yo pour ma libérer 20 fois. Bon
biso na minute oyo ngai na minute on a focalisé na travail na focalisé na nous fona yekola naza pembeni ya maestro Fabio esprit na ngai eza na focalisé na koyekola esprit na ngai ke nono bisika ozomemanga na tinga eza nono mwana oyo naza na kati ya izine Arnaud Ngoi na bino yeyo alili mayamba na bosanité étudiant Picho Boussole na bosanité baya Dudu Besa bazolanda ngai omoni ke biso na Villa Nova tozali bana mo tozaba encadré quoi encadré ba Yves Moyulu bazawana c'est Yves Moyulu ba vena biso Christian de Cornes baolanda nga na minutes oyo. Merci à Arnaud Ngoi. Naza na question moko ebele ba komela ngai moi ande de sona ba koma eza na question moko ba tuna sona tuna yo comprendre yana question moko na tuna yo lelo ebele bakomi koloba bazolonga Villa Nova pona ya Christian de Corne vrai faux mwana na yebi ngote ngai naza mingi awa koyemba ya Christian de Corne aza ya oyo ayambaka batuto kitoko aza na niveau wana te ya Christian de Corne aza na niveau wana oyo bozochaye wana te ya Christian de Corne aza kulutu ya Christian de Corne aza mosangisi aza ya maître ya maestro. Il faut vraiment beaucoup de respect na mkolo quoi. Merci lobi azabo lobi na biki lelo to sana émission na biso ezala garder to kubumbango mais un jour ba ke to retourna na Congo Suisse on no sojoloba eza enregistré peut et bombama pour le to yo rappelle non Arnaud a commis leader na bandingo na ba façon na ye pour souci na bino ezala rara oyebana bayo Fabrice a peso makambo oyebana ali okomi pe leader na ndingo na yo pe oboya ye pe belebe baboya ye yo pe un jour boya ye biso vraiment biso toyekolaka bayaka pas leader pour oyekola bayaka epa ya pemeni ya mutu pour ozwa biso epa maestro Fabio toyekolaka bon sens toyekolaka respect toyekolaka bolingo toyekolaka musique quoi donc na pesa rara ba villageois nyonso oyo na oyekolaka epa maestro Fabio quoi album Merci Eroya pour découvrir Arnaud Ngoi. Na minute oyo to savourer kaka album cible mise à jour quoi. Album de maître. On lobby album Merci Ezoya. Et ça y a ba mission ou bien y a moko solidaire. Te wana za groupe. Ya groupe pour rejoindre soit vocal ou bien chasseur. Mon bimba mo. Ouais to sola yango déjà, na to sola yango na epsa ki na koyemba. Sola yango déjà na epsa ki na koyemba quoi. Depuis que tu es mikanzi moko ya yo. Nana posa na rappeler sur mususu o ya yo moko propre. O maestro ayeba nkutu te mais tant maestro ala na chaîne. Ba plan no bimite to bomba ba plan pour aux amis tout enregistrement. Ma plan no bimite photo bomba ba plan to no censé yemba ngo boité. Comprendre na minute auto to so sans fourrer album cible. Album là-bas. Posona mi suninyoso susie memae etigelanga mikuwa chamala mikuwa kono vide kutu pomonanga esenite molili ezala kasata mwenda petrole yokomona borango etigali ililingi ya mpamba ililingi ya mpamba lita nzoto yo bozomona ya pave ya mpamba motema ngesi peta na susi na tikali ya pave ba super appétit na silisi na kobaye mais santé ezoyate sida te cancer te tuberculose mengayo nazobela ata na kati ya ndoto nazolota yeba ndoto nanga tragédie misérable absence na yo provoqué balcave alita nanga chamala ana dinamona za makasi na interprétation mais au créer aux créer au melenga kanzemo na yo moko oyo sala mais il faut être non au cause na banzemo moi monsieur mais ça bomba banzemo te so ba play zali au créer so ba yibi tiki ba yibi posa créateur bon ba play na posa so créer ba biloko ya yo to yo kango mais ba découvrir yo Arnaud ngana za na posa na Congo Suisse ba découvrir Arnaud azo créer ba biloko ya ye mais là ba monsieur na sala ba mission a créer le mot sur place to zana a créer peloko na yema ba fandi a comme ça on peut chercher mon bimba
ba play ali vraiment ba play ali mais ça la biso lomo ça la biso lomo ya sika oya yo o même maestro Fabregas aide ngote tozana ba atublanga bongo banda kala komi ko sekisanga kitoko lelo sentiment matape kita komi na destination misusu wa de vieux volant ngana kozoa wapi moto na moto zana yeye ngana lela maestro Fabre pati bilele yeyule zwaye bumaye yeyule misha mayamba yeyule soye bumaye bon na comprendre vraiment que bino mo na Paris bana poto bozoyoka ndenge Arnaud Ngoyi monsieur ya Fabregas ya sika to découvrir to koyeba na album ozoya mais azaka na yemo ka bisenga azaka na deux chansons wa yemba ki boso na wa mbisiko mususu ezate ba plan ezali na ngobele mais na minutes oyo to bomba yango parce que album Mexes oya boko découvrir Arnaud Ngoyi mwana na bino yeyo quoi mais Arnaud to tonga te na ba vérité ba bilo ko zobeta yo moko obe na ba orchestre utaka ya kala wana oyi ba bilo na bango tema yo bimi ba yo kango te ba plan me ali yanga moko ba plan me ali ba bore ali yanga moko quoi ya yo moko yanga moko osasi oui merci ba plan me ali yo ganamla bolingo bolingo na yo kota la molema yo motema na ngai papa Jésus nanga na pesa ke motema na ngai lelo bobi kolubande bazi nanga na ye na lingaka lelo nazwiyo na lela papa Jésus na lingaka double merco moto malamu Nzambe double merco moto malamu en tout cas vraiment tozolanda Arnaud Ngoyi monsieur ya Fabregas bana poto bino mo découvrir o eza monsieur na bino mais ya lobi ke banda ibrato alongwa na Villa Nova aza même na chanson oyo ayebite c'est to ba ke alboyi aboye ayebi atelo moko te abeta pe loko te banda longwa na Villa Nova wana selo Arnaud eza selo ngate mais nga na yebi Arnaud alobi à part ba nzembo o abeta na Villa Nova eza na chanson musute oyo ayebi olobaki bongo ata ngai te ata utuni batu ba peuple congolais ba oyebisa bongo donc à part bon ba nzembo na beta na Villa Nova mususu eza te donc biso pe toza awa po to beta masolo wala da to lega kango faire découvrir batu Arnaud Ngoyi na habité faire découvrir batu Arnaud Ngoyi au lobby clair so na tout même batu baba à part light music abeta solo musuti yango no lobby pongo na ko sela mutu maka mutu zana yo ke lokuta mabe na yebi atanzembo ya Ibartok yo yebi yo la kisangaras yo kasi na lobby à part banzembo abeta na Villa Nova non lobby mo c'est ça la clair c'est ça pona mono ko mobanga c'est ça ngazala na maestro ngazala na le maître na obanga nini à part banzembo abeta pa le maître abeta na simusu banzembo musu ebite te na ebite ok alobi ayebite bande mususu ga beta wapi mais tozoki masima na ngonga na ebite Arnaud Ngoyi monsieur ya Fabregas osali biso vena biso Géritansia Holanda biso na minute oyo atindeli nga message Holanda biso architecte intelligent Géritansia alili mayamba batindeli nga ba message ba Holanda biso vraiment ba Misha mayamba batindeli nga message ba Holanda biso Rabi Big Chief azolanda biso donc Jojo Ngabe fondé de Che double Mercedes quoi. Merci bazolanda biso fondé ngache ba ebi ka Holanda biso na nina tuna osali combien de mois na Villa Nova banda ouye donc déjà une année ngo to ke d'avoir une année quoi une année et belé est-ce que fa venant azana a confirmé mission ya Villa Nova maestro Fabio a confirmé ma mission ya Villa Nova deux fois te maestro Fabio yimo lobaki Arnaud Okoti Arnaud yoma Okoti yozala wana quoi na misu to yaba to bazalaki wana bavina biso ba sampayo bazalaki wana bavina biso bazuli ma bazalaki wana maestro Fabio yabisa Arnaud Ngoyi yoza confirmé la Villa Nova
na ba clip na ba tozali na ba clip ya ba générique tozali lemba na yo novelas oyo Rodal na phrase babwaka naza wana tofigura na ba clip toza na kati ya Villa Nova 2 fois te. Merci Arnaud alobi azali na ba clip bino boyoki atangi amonana a participer na ba clip wana. Merci Arnaud na moni to chité déjà fait mission na biso na ebité ba moto belé là-bas na potono so balandi biso balingaka Congo Suisse chaîne na bango na mon président le plus beau du monde Maître John na lela fort président ngai ba moto belé na batono so balandaka biso Arnaud na otikela yo lisango bino bino na mise lisango na otikela yo à part nzembo yeli obete somo lo mo boya sika esa la radio taka ba confinement donc mutu na fana na ki Arnaud abeti mo bon mo asika peut-être ba cause vraiment pe la bon réseau asika. Merci vraiment Arnaud na tiki le micro. Chérie zwana tasha bino bébé zwana tasha bino nasukolela kayo bilamba pona mona kayo babebe balela ngai pena lela alili maya balela ngai pena lela bomona na koyokela nga mawa pati bilele plus 243 89 56 880 57 quoi. Il y a Christian de Cornes, il y a BBB ça étudiant Picho Boussol Gina P9 staff Mobimba qui tord quoi Arnaud de la bino yoyo.